pour eloko liboso biso basala nzambe eloko biso elata biso ezali molimo ya kozala tozala borgeye yo soko na teme mata ba propos de Denis azolo ok tous les grands serviteurs de Dieu bazo ke liambo pa ya Kabila on a que bato wana baza basali ya nzambe te ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. C'est que au téléménie papa là en fait Denis Aza parmi à bato liboso oyo baba sex so ba sex tape bimaki aza parmi à bato oyo baba kangai ba kota prison pona so que stalkerie so kinini parce que ba bimisa ka mbona facilité ba ba linga ba bazwa ba bimisa raté ya pourquoi na kaba na semaine moko na kaba $7,000 bakaseke bapase bapaka na babonza banini église lokola l'église oyo nga na kambaka nane sobelaka ta te fa couleur ya noir et blanc te lokola azali kolia pardon emisanga mpo naza na mwa kanda ye lokola azali kolia na clique na bango bamitangela bango moko ala bateke bapaster tout bazokenda kolia non. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani loboko na tata ese-moi minikola balinga mina ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert Ndeko landaka yango Ndeko tamaka yango na Vincent Makela Abonnez-vous, suivez-moi sur notre chaîne YouTube Ciel ouvert TV. Ciel ouvert TV. C'est jamais déçu. Abonnez-vous. Vous aurez des émissions, des concerts, des prédications. Ciel ouvert TV. Voilà. Oui, moto et shalom bandeko ya Ciel ouvert TV ba mourir na biso baza partout dans le monde entier na pesi bino vraiment merci na partout dans le monde entier parce que vous allez Nzambe azo toujours le komo ngana zali wana musala bino botinda ka toujours pour na ko édifier bino na ye lisusu na pour na chaîne bino bolinga mingi Ciel ouvert TV pour na toujours ko édifier bino na pesi merci na ndeko aza na machine na caméra kuna ndeko Josué papa Vincent pe ya commissaire Josué Makela na pesi merci to abenda biso image poto koma vraiment naza na mingi osala ba commentaire télé naza et na résidence ya papa Vincent Makela tout ça la plateau na biso pona ko édifier toujours bana nzambe naza mingi on le batté na pesi salutation pona ko saluer toujours bana nzambe chaleur révérend Makela Shalom l'homme valable petit frère Jésus-Christ et bon en tout cas nzambe ingénieur Cédric Makela nzamba pambola papa Vincent boni santé ndenge nini makambo eleka na période oyo ya confinement ba santé ngo tozolobela mais soki po landi ba santé ngo osela nzambe te parce que ba santé zotungisa kaka mwa nzoto yango ezotungisa mwa moke parce que nga nazala boye te nga azaka monene mais so bato bamoni nga mpena ke na divine mpena makasi parce que santé etungisa nga makasi mais na ngolu ya nzambe azosunga biso toza kovivre oka tozovivre atako nzoto ezala mwa kokoso moke mais tokoko baka kosala nzambe l'homme valable. Merci beaucoup papa Vincent na ngolo nzambe toza kokoba kosala nzambe papa Vincent eko pekisa te ndenge oza na moment ya mwa maljo toza ezobouge mokie ekotungisa te bakestion toza nango pepe de Dieu pose biso etindi biso tu na yo ekopekisa te totuna bakestion wana epekisa mpo na nini nga nabengama mpo na kosalela nzambe alors nga naza journaliste lelo te nazbandi koleka na média lelo te nabandi koleka na média ça fait beaucoup des années à Wanamboka Kinshasa et puis ça il y a peu 5 ans au na l'espace il y a YouTube donc na kobanga te monokolo les ana koloba nanu kola a pesi nzate ke monokolo ngé kangama na koloba ba mitune kozala yo
biano ekozala ya ngai non valable. Merci papa ça nous le kaka ba question ezali ya nga ba réponse ezali ya yo na dédié mission au côté ya famille makela mobima partout baza na monde entier na PCP sous na dédié on père ya église Vallée de Béka côté papa Vincent Makela et voilà pe ngai pe na sambela wana ba na surtout Vallée de Béka na PCP vraiment émission na maboko na mino papa Vincent et tant que toujours vivre na mokili oyo to mona makambo ebele ah toza na Congo na mboka na biso et tant que patriotes tout le monde mambole qui na mboka na biso baninga na bino basala nzambe tout le monde bapopo ebele leki ya popo ya basali ya nzambe musala na nzambe moko muninga na bino tout le monde qui même na ba réseaux sociaux même na ba TV na biso ba local yawa abimisa ki bapopo moko ya grave pona bino basala nzambe alobi ke biso bino basala nzambe bokenda côté ya président Joseph Kabila bokenda rolia mbongo ya Kabila ba muso omona o biso to souffrir na mboko bino basala nzambe boza sima makambo wana les amis na bino pasteur Denis Les est-ce que écoutez Lionel na mato iboza oza d'accord na makambo wana pasteur Denis Salbaki bon non valable avant na zok solo maloba tikana saluer bana ngai bazana poto soko permettre oui na pesi mbote mingi pa ya Sœur Mariam na pesi mbote ebele Sœur Mariam zabazana yo apambola yo na bosete pesa mbote pambali na ye frère Napso John c'est aya awa to sambela na ye Nzamba pambola ye sans oublier Sœur Iguette et puis na Sœur Nabiso Brunel Nzamba pambola bango azana bango elongo pe na bo sanité ko pesa mbote mingi et pas ya papa évangéliste Edi na mwasine mama Nancy Nzamba pambola bango et puis na bo sanité ko pesa mbote mingi pas ya Sœur Nabiso Sœur Mati na mobali na ye papa Anise Nzamba pambola ye et puis na mwana na ngai pe azana poto azobenga mwa mingi Jonathan Nzambe azana ye sans oublier notre frère Antoine na bo sanité bo ba kombo zo kima Antoine Diabonda Nzambe azala na ye soko na plateau ba komba tumso kimaka et na ba banso yo ba sepela ko na biso Nzambe ale ko pambola bango na zongi na réponse na yo oyo tuningai na question tuninga pardon que zana collègue na biso moka lekaki na Nzambe Mosa Nzambe lekaki na chaîne na ba chaîne ebele alobi ke biso tokolia mbongo ya président Kabila ya bakondi plus précisément président Kabila tout ça banini papa lo voilà be moni na mboka na biso oyo eza mwa pasi parce que motroko la nga tout d'abord n'est que se justifier té motroko la nga tout d'abord na kasi basala Nzambe oyo ya Congo oyo mboka biso Kinshasa bako témoigner yango ba monanga ata mukolo moko te na réunion na bango ba monanga ata mukolo moko elongi oyo parce que au mona ngo ata mukolo moko te na réunion na bango pona ninga ba réunion na te parce que ba réunion na ebike soki mosali ya Nzambe oyo asangana oyo na oyo ba tu nyonso basala Nzambe moko te moto akwa na Nzambe na ye et comme écuménisme alors ngana bi parole de Dieu très bien na lingaka ngo ata soki mokete bato yo ba meseni ko landanga na chaîne na biso ba mona ke mosali ya Nzambe pasteur Vincent atelemela ba pratique oyo masanga ya basali ya Nzambe atelemela yango pona nini po eloko liboso biso basali ya Nzambe eloko biso elata biso ezali molimo ya kozala to saka borgeye oui pas Vincent bilo musala ya Nzambe ozala orgueilleux comment ngana sa ko yebisa yo au Saint-Esprit so akoti na motema na bino basala ya Nzambe a brisara nyonso tout bozongo boko maikela mosika basala mingi Nzambe lo vraiment basala Saint-Esprit te c'est basala Nzambe bonzo tonde mute vandi kati na bango ozomona yango mona quand même na lisanga basali ya Nzambe so bakutani bongo okomona ba concurrence oyo yaki na karni oyo alataki ndenge nini mena ngana zo bisa yo te oyo na église de azala ba membre rebelle oyo azali grand to azali petit yo so mona te même ata ba propos de Denis azolo boke tous les grands serviteurs de Dieu bazo yelia mbongo pa ya Kabila bon siko yo biso ba petit serviteur de Dieu to liate to ami fundi ye moko les grands serviteurs de Dieu c'est que yo posa na nombre bato na lia te ngana za grand serviteur de Dieu te ngana zali petit parce que Denis c'est ça ko contredit maloba ya Nzambe OK bien zo ba ke mutu oyo alingi azala grand parmi vous azala ko nani loko la mwana muke et so mona ke bato wana baza basali ya Nzambe te ce ne sont pas des serviteurs de Dieu donc ba ko sala Nzambe po ba kangela bato mususu bikuke bato balingi ko landa Nzambe
bala na nzambe te dele c'est azali un exemple à repérer ça va tout te boyebi ba kaminge bima pour na mutu wana boyebi yango aza parmi abato ya liboso oyo ba sex so ba sex tape bimaki aza parmi abato oyo bakanga ba kota prison pona soki escroquerie soki nini bande des escrocs osomona bazaki na bande ya escroc osomona donc bazali aza un exemple à kopesa bato te ata solo bana to songe pa ya nzambe boy na boy et ça ba mascarade azosala ngana ko ndima biloko wana te mosala nzambe ko zala orgueil te akoze l'escrote akoze la pendumba te akoze la pe mutoyo a moya lolendo te akoze la flatter te mosala nzambe alobaka ka vérité bible lobi que un témoin ne peut pas mentir. Un témoin de Dieu ne peut pas mentir. Il y a un moment qui Jésus Robaki. Tant que benga be ko na ye. On appelle ça bango ba titre. Bazala ba évangéliste, bazala ba docteur, bazala ba pasteur, ataki bango no so bazala ba disciple. C'est ça. Disciple ngolo ba quelqu'un qui est discipliné. C'est ça. Osomona. Alobi et aller et faire de toutes les nations mes disciples. Osomona pour mutu asela nzambe malamu l'homme valable et Seigneur liboso azala disciple ya Jésus-Christ. Soka za disciple ya Jésus-Christ akosela nzambe malamu. Mais tosomona ba serviteur oyo bazo sala ba disciple ya Jésus-Christ te. Bazo koma bamona ba titre. Osomona mutazaki mundibilome d'église a commis pasteur. Mutazaki mundibilome d'église surtout ba prophète a commis prophète. C'est pas fait ça. Avant comme pasteur le roi tout, il faut bandena au munzimi. Ya nabi kenga zaki mundibité. Mais ce que tu as dit parcours nangai. Si on me dit papa nanga molimo. Oui, je sais là pasteur papa Jérôme. Ah vous m'en qui est. Mon on a tient une église quand la fana na mabele na soyo kaye. Parce que nazali fruit na bango. Bango mutunza malaki ki bango ke nazali évangéliste. Nde batinga maboko, batinga mafuta po molimo na nzambe ya misala elata ngana sala musala wana. Osomona bato bazako loba wana tuna ba papa na bango molimo basala ba papa molimo te. Tout le monde a papa na bango molimo. Bazate na zako yebisa yo. Loba ke na ko defa papa batu. Basala ba papa molimo te. Na mona ki moko a 15 photo na passer kelani. Oui, tout le monde. Asala ngo tabo asala ba publicité. Menga na memaki bino semaine écoulée qu'on a papa kelani. Yo mona na sala ki ngo tabo na sala parce que la mwana na bango. C'est ça. Hein? Papa kelani kuta kitaki. Comme ça, nous mbote. La première fois na vie nanga po nanga eza grâce mo bina kuta ina ngo na pesa ni mbote na patriarche. Peto beta na tata. Na vie nanga eza souvenir mo mala. Asa la kuta ba blague abi boka mbota boy et comme ka boy. Abeto kutu boy coup tout ça. Osomona. Est-ce que moninga na tiango na ba image? O moninga na sala ngo tapage parce que na message que ne pas ba tata. Osoka na ta faiblesse na ngai na tango na moni makambezo simba te na tango na moni ke on dirait fi dange comme moi mukeboye na ka e pa ba tata ba bonde na nzambe po na ngai bango bazana bango te osomona basala ka mo bango ba lingi basala ka ba makambo mutema na bango lingi ba sala ba dega ko sakana te e biloko ne so bazo sala ezo kona na mutuna na mitu ya batoyo ba sala nzambe kana solo ngai ata enka ya kabila na tike ko lia ngote. Même mbonga Brukumes. Nazako loba même ata chef du quartier. Naziko lia côté. Nakoli yango pona ni. E bongo obaso na ngai ko. E bongo bana nzambe oyo nzamba pesi ngai. Soki nazala posa mbongo. Nakobenga bana ngai ya poto batindela ngai. Nakobenga bana ngo bazana kisa batindela ngai. Ata ko zala mingi te. Soba contribuer ata 200 ata 2000 nakozwa. Ba olinga te na la nzala. So bazala posa somela ngelo ko songolo nako baba somela ngaba ko somba ole kenake nous sala escroquerie et loignanga musika na nzambe na comme un aventurier un pasteur aventurier un pasteur Tintin un pasteur Luc un pasteur Dipon non ba dire na yo c'est que oza au télémeni maloba ya papa nani prophète Denis Les na télémeni yango parce que ba passer nyonso tout te o ba yebani to oyo bazali koninde bali ambongo non. Et ça bon côté ba yebani bango na bango batanga na ba kombo ba yebani bango na bango ba clique na bon bazai ko sala mais je vous dis la vérité beaucoup de pasteurs wana bokeli felu papa veut sa mère kolanda ya ba dire ya papa Denis Les il fallait qu'il attanga ba ndeko na yo ba noki ndeko na ngati en général bino ba pasteur c'est que na bino tout bokoti na nini wala na bino ba pasteur veut sa pe bokoti na 4 ba pasteur tout ya Congo na bino non voilà besoin pesa nga kanda mosala
tango zo ba bino tout na lobike tout ngai elongi na ngai oyo kutu na barendo ba pasteur nakenda kate kuna ni okenda nakenda kate na yebi pourquoi na yebi pourquoi ba benga kate ndegeni ngana za kati ya nini ya comme ya nakati ya RC mais nakenda kate de leki na ngai pasteur ma gloire alors bananga vie pono mono nakate biloko mandengo wana molimo na nzambe kati na ngai esepelaka na ba racontre wana te eza ba racontre ba orgueilleux eza na ba racontre ba toyo mingi na ba bayebi nzambe bien ke ba benga mate ba soto proclamer mosali ya nzambe po atanga mingi yebi français koleka alors ba anglais alors ba latin osomona azuka ba verset blika tangi na mutu azopesa to ba philosophie na ye osomona ngai molimo na nzambe kati na ngai ekenda kabisika wana te ngalinga ngo te. Merci beaucoup papa Vesa koyoka ozoloba na landa pe yo ba mikolo tseleka okendaka réunion moko ba bengisa ko basala nzambe potali moboya ka mokendaka mo bimisa lelo mo très profond lobaba basala nzambe même ko pesa boye ba opesa te na réunion na bino na ba okay ba pesa bo pesa ba moko swinga ba ndeko ba mo pesa te mais yo otali ba nombre mo pesa ki mo montama munene mais otali ta basali compte ya mbongo wala montana wana munene ba mo mike pesa te mais bozaki belé ba pesa écoute te soko lingi otuni chauffeur nanga ko bisa yo poto kotaki yango na ye ba 5 ans to contribuer kana monta moko poto sunga misala nzambe to sunga bandeko ba pesa kite kaka ngamo na pesa ki monta wana. Je vous dis la vérité, Dieu est vivant. Azomo nanga na za mosali na ye. Papa mais ça à propos ba tumsu bandeko msu ba lobabi ba pasteur ba bimisara mbo na facilité te ba balinga ba bazwa ba bimisara te à propos ba papa msu ba lobabi bongo. Oyebi tangu na yambaka ser moko Gilles to zwaki na pongabi. Oui. Osomona mutali boso apesaka ser na mbongo abanda koteka ezaki ngai. Obi to ki compromiser même ta a témoigner yango. Mutali boso apesaki mbongo abanda koteka ser Juliac. Yakana. Bande ko boni bisabiso. Andika ki na ciel vers TV. En tout cas boni bisabiso tika kiti yaka. Yaka kaka kota la kana biso awo. En tout cas non voilà mais bisabiso les gens c'est Rambo na CLV TV tozana na mama Julie vraiment awa ndenge papa Vincent Lobaki tozana ya na kati ya plateau na biso ya CLV TV. Mama Julie. Il faut penser à maloba na lobisaye pour que ça la bien. Oui. Osomona na bike mutalso oyo apesaka ye mbongo. Ezaki mbongo mundimité, ezaki mbongo église te, ezaki mbongo na nga ya poche. Na $50. Ata kozana mbongo mingi te. Mais na kisa awa somme tapso $50. Et ça quand même un bon rebelle. C'est moi appelle ça offrande de belé pour le ngoli na compte ça mbongo. Tena soki mbongo na nga poche. Wana biso to jouer na pongabi. Ye Yosef Jili ako témoigner yango. Na pese $50 abanda ko se débrouiller atana mbongo mukem. Ponga azana nga na mbongo te. Nga azana nga pasteur moko oya azana ba moyen te azanga na ye. Mais mbongo mukenza ba pesa apesa kingai yoko na pesa ki sen soko ko le pese mbongo muke osala mbongo muke pe malamu. Bonjour ndeko maman. Bonjour. Do mbongo muke bakasi na toi yo. Nasi maman surtout au témoigner olandaki ozolanda émission en live aux na plateau na biso mon papa nasi oki mon papa Vincent Lobino surtout autour na eza si au témoigner solo na témoigner o eza solo na bo témoigner mon papa Vincent Lobiki azalaki moto liboso tango zaki na okospike batu na ni na ponga boza osalani koteka on ponga bina bando teka te pe nazalaki na place ya kolala te yango na bando lala na ponga bi bando lala na ponga bi nde tango baya kotea na ponga bi nde baya kozwanga nana zote ya kuna ma servante Esther tango ya kotea nde aye kozwanga ebisinga ngana za na place ya kochao te mais nazo memo pa pasteur ye muta kozala na place ya kochao ye muta kozwa yo ngana te ka kotea nda memaka pa pasteur Vincent. Aya bema kota pasteur Vincent ou une église et comme on est pasteur Vincent bimsatimbo on a ya saki apesa yo ezaki eloni leka na kati wa bonde nazalaki pe lamba kolata ezalaki te eloko kolia pe ezalaki te abando sunganga ne lamba kolata moko aliboso kutabike pona sombelo lipapa elamba batonga pozwa mwako yaka na église na ya sombela nge lamba lipapa na komo pesa ngama mbongo kolia tango yo komona ke nazo teka te na bando teka ba pushara mabaya so nazo yango na ba machine na keso pe na ba mama wenze ba pesa ngata 100 francs to 200 francs yango to bando lia na bana nazalaki na bango mibale nde pasteur habite wana musala oko sala ngote na pesa nga $50 na banda ko teka ba cantine biloko plastique donc biloko ko defisa plastique biloko ngana ti lelo yango kambongo wane banda ko mata tina ye ko zulango penda ko apambola kango vraiment
Merci beaucoup. Voilà, les émissions n'a été. Merci beaucoup. Le maman J, tu as mon émission aussi sur témoigner pour le coup Mouyanja, mais vraiment, oui, ok, mais tu sais pas que na témoignage nous aussi déjà, d'abord ça la grâce to yambao biso moko na plateau na biso. Merci bandeko, on a dit que Selver TV toujours quand on a papa Vincent, toujours comme on a émission na biso biso ngara. Mon Selver TV, et ça ne parle pas TV za radio TV za image. Le bar après avec après tu vas tout sur le bar likambo après va balusa ndé sur le bar témoignage tout là si nous peut ndenge mon na clair papa Vincent to landika rande obi papa neto bon réponse on ndeko le bar qui va passer ba kabaraté ba lingara ba pesa ba mais na azur réponse na papa Vincent ce que c'est yo au sala na ministère l'enseignement l'eau valable na yo ça quand même moto ça fait moi na ngai oui oyebi ba makamonga na sala ayebi nzambe kati na ngai moko so to taba image ba komona na su ba mbongo ebele nga na kaba na semaine moko na kaba $7,000 na semaine mona kaba $7,000 kabika na so pesa kaka bana nzambe $7,000 c'est moko servant testeur azaki na ba problème na bengi ye ayebi kutumba na kopesa yete yo moko yebi na pesa ke combien non si à témoigner mo $1,000 au monde yango na bengi na retraite pa ngana ki na pesi $1,000 oye moko kutaiba ayeba kiteke na pesi mbongo wana asenga te me molimo nzambe kata ngake toucha pesi $1,000 c'est moko mama Godé aye amoni ka mama Godé quand même mobola te oui asala déjà no fida ça quand même mutu ya nini mais akamwa ayabo na pesi ye $3,000 oki on dimabilo ka ndemwa ok ça vous avez mingité à l'argent omoni sikoyo vous avez mingité tala auto salaka tolinga koloba ngo te bande kobali misanga so na bi oyo pardon mingi boli misanga yi mais ça va témoignage c'est ça hein to ça ba to anzala te to ça ba capacité to ça ba na bozuité mais kolo azo pourvoir ozo comprendre pona kolia pona attaque mo muke kolata ozo mona bande bakaseke ba passer ba vakana ba bonza ba nini église lokola église oyo ngana kambaka nane sombela kata te fa couleur ya noir et blanc oh église on na kambaka bino bana na ngai nyonso oyo na bosomela kata TV ya noir et blanc osomona so zokosa yo yebi nayebi na basomela kata TV ya noir et blanc nazolo bango oyo nazale loto salaka ezangolu ya nzambe osomona omona tasunza ko toucher pe motema se Miriam a toucher motema mbali na ye bapambolinga na $5,000 ako toucher motema ya papa Anissé apambolinga na mutuka ako toucher motema papa Edi na mwasele mama na sepo balinganga mingi tala mikolo to koleka awa omoni bilo batindelinga namona ki batindi groupe batindi mutuka batindi nini chaîne musicale wana oyo place ozo betana na koboye ozo koko batole ngolo namona ki awo ozo mona to senga pe papa Edi c'est pour la CLV, tu as la CLV TV ba matériel. Akotina ba micro na ba caméra na ordinateur. Ye des fois ta kotina nango. Papa dit baza bana nzambe ya solo bana nanga pena solo oyo nzamba pesi ngai. Ozomona soko na problème. Na bengi papa dit na posa ya $500. Na kase ko le 3-4 jours te koya. Au lieu que na comme un pasteur corrompu na zala muyibi na l'état ou président ngana tina tibo tsamutu na cercueil na toko sala ngote. Merci beaucoup papa Vincent, merci bandeko balandaki te pasteur prophète Denis Les boyoki pasteur Vincent le déjà le roi ye le kola sai kolia pardon misanga pona sana mo kanda te kozala kanda de ye le kola sai kolia na click na bango hein ya pasteur ba mitangela bango boko ala bateke ba pasteur tout bazoke na kolia non. Est-ce que Obi Kala papa l'homme valable papa l'homme valable oyebi likolo ya ba mabe ba tumususu okoki même comme ça bambalo ba mususu sumuki c'est ça osumuki osoka bango balingaka gloire mukile ba bango balingaka mukile betra bo maboko balingaka osaba compétition na ba stade tout ça banini biso to sala kango te osomona oki ko sala reno to sala ke réunion moko ya munene stade de 20 novembre et ça que tout le monde a ça que ma stade et le cas pas même que tu la télévision le cas osomona yesu basala ke publicité te yesu sala ka publicité ya ye moko
ozomona nyonso bato bazali kosala wana ezeki babese na bango mpo baluka lukumu na bango bakoma na bambongo bakoma renome bayeba na soki nini na martyr na stade de martyr bacampagne minene plein stade esalama mpo na bale stade batikela bamama alo ewoti kokufa mpe ya sonam mboka na biso mawa mingi mutu asala baesprit akufi elombo mpe malongo esalami te eza mawa mingi boye eza likambo na biso te batikela babiscote bambala mbuta biscote batikela bayemweni batikela bajoueur kaka oyo oyebi wana oyo minene oyebi bamesi banani biso nzambe atindi biso na elanga na ye na mokili po toteya bato babongola mitema bakoma bana na ye soki bandimeli nkolo tomemi bango na bolimisa pardon na église mpo bazala enseigner bazala instruire na parole voilà rôle na biso za yango wana lo vala. Merci beaucoup papa Vincent na intervention au sali bandeko mingi bazwi pe soulagement po mitema pe bete bango basala nzambe nyonso tu ya Congo banoki na ndako kabila kolia bambongo boki réponse valable ya papa Vincent netinga pe long valable papa Vincent pas si réponse moko valable. Merci beaucoup papa Vincent na intervention notre là. Limisanga lo valable. Oui papa. Yo na osaka même moi na muke papa na ngame. Omona ba makamsu pe oyo nzamba sala nzala na ngai. Na moni be. Omona na kamba bato minene pe belé. Na mona. Mais na tikeli ko so enveloppe te ke ba corrompre nga o ba sala boye tout ça. Derrière ngai ezala pe perdre. Ezala MLC nga na canal kinti. Oui oui. Canal ki les chaîne nana. Ya chape pe bati. Moi ça chape pe ba azana lisanga na ye El Elion. Oui. Hein? Oui. Ba to bakeno sambela kuna ba passer ba pesa ba professeur banini ngana kena kuna tam kolomo te. Na sali soki 13 ans, 14 ans, 15 ans na canal kin. Ata mu kolomo na feka ta El Elion wana te. Bible lobi place basala nzai basangani pesi c'est que hier aza wana kati na bango pono ndo kelete. Ko paranga te keska basala nzai basangani azaka na bango. Keba est-ce que basali mingi pa nzai basangani kezaka su nzambe te ko maka satan. Mais Bible lobi yango papa. Bato bazo sangana pa le roli ambongo wana basala nzai. Est-ce que Moussa Mako a corrompu? Bako corrompre Moussa Liata. Bano corrompre beaucoup na. Oh. Mais ce qui yo tant que yo so baké ngana lia, na zone bato lia, peto lia. Azo pe samino scope na nini? Pour la corruption. Est-ce que Mouton azoli ambongo na bongo le motem? Ya bongo motema da. Yo oyebi ba konjuana ndenge ba tekimboka. C'est ça. Oyebi ba konjonde ba maltraiter population. Hein? Na ki ça au misale ezalité. Yo, aussi sa classe. Aussi ingénieur. Oui. Au salaire. Non, dans une la société. Aussi si la moula ni libre, depuis 2013, na sa classe. Depuis 2013, tu es en 2020, tu as 7 ans. Oui. Na chômage. Le lot comme nos journalistes. Aussi on a ba condition on ndenge ba rendre mboka basali mauvais service. Siko yo mosali ya nzambe. On est que comme ça ba conduana. Batiko yi bambonga l'état ba fongola ba compagnie ba salta ba société ba tanga balamu professeur sala malamu yo osokene ko liambongo na ye po nete soki po o commissaire nani susu na yebite est-ce que nzamba sana mutu wana na ko exemple mo to kolanda ngai mosali mo nzambe alinge ko sala corrompu po modri bana nzambe alingo sala corrompu Pomme, kuye kutsala biango kutu. Azali kutata pastorité. Okutala bika monga biba mboko bala. Enseignant bana no, bana na. Ba yebi enseignement ko. Enseignant ba makase. Obinga na ngote mingi na chaîne te pour la nini po chaîne des églises te. To ya kaka pour na ko exhorter batu. Osomona. Balingi ba corrompre mosala nzambe wana mais moni nzambe etelemelié. Oso comprendre. Moni nzambe etelemelié. Etelemelié mais c'est na mbongo ebele. Osomona Shadrach Meshach na Abednego bakena mboka moko songolo balingi pe ba corrompre bango balesa bango bien banini mais ba se décider bali kaka ndunda bali kaka biloko ya mokonzi te pour la bunzambe longo kana bango te bato bazodi ba mbongo ya ba parce que bambongo ezaka travailler ça bamboka prima kuria osomona stango yo komi corrompu basombi likabona yo otika leso nelo moko te yo komona lobi bakangie na mosa bato lobi kuna asali boyi parce que bunzambe za sute mazo kamba batu balongola ka batu musuna biloko wana et ça batu mususu ba nan ba kufi ba jeune ba ngwe pa ya bali te bazali neti biso. Merci beaucoup. Bazali boyeki réponse ya papa Vincent bandeko boza partout dans le monde entier boyeki réponse valable ya papa Vincent. Merci beaucoup papa Vincent tozoko banga na yo tozoko bana yo tozana yo
tout le monde a les cambourgs les cas quand il a beaucoup d'ambition que oza nationaliste oza sous patriote au cambarapé les sangs va te belé à ban nzambe alléluia ou état éducateur papa Vincent tout le monde a les cambourgs les cas quand il a beaucoup d'ambition les cambourgs ya seni tu as besoin balongola colonel nanga était président seni bon délai na esili mandat na esili pour remplacer mutusu na mandat na mais tout le monde ndeko Rosa Malonda yepe azamutu kati babi azamutu kimbangise mais amone kimbangise wangani mais confession religieuse na biso ba confession monsieur ya ba religieuse monsieur belé mais to moni nani catholique protestant ba boyi quoi pour signer quoi accepter azala mais to moni parmi ba confession na biso o ba te chrétien pesa kati bino pesa kati bo signer bo ndimi ko on est nan nani des réveils pesa na kati chrétien des réveils bon église des réveils pe bandimi parce que babi Rosa Malonda azala président ya seni était que bino pe ba chrétien boza na carte mais protestant na catholique ba boyi yango c'est que bino ko accepter c'est ça que tu vas dire ba chrétien de bon ba confession na ba boyi ba wa longa milongo la ba bi na Rosa za la te mais na moni ni na biso tonzini c'est que bino qui c'est le ba début ni oza mo continuer bino za soni ka futa général aza mo continuer na te ya ba pasteur nga mo continuer ngai ezali Jésus-Christ de Nazareth c'est dire que la soto na plateau na okebi sote mais yeba peine ni ya koloba mo continue ngai bon aza représentant la bino ba pasteur ya Congo représentant la bino ba pasteur ngai to la bo représentant ngai ya pour représentant ngai eza molimo musantu représentant ngai eza molimo musantu na bo moto na bo musuni boy a représenter bino la liboso ko ba konzi OK na bonga mananu bona nazong samaloba oyebi to makamba ba seni wana batia seni batia mokonza seni po yango nde esalisaka élection soki po nanga déjà déclassé soki po nanga eza déclassé combien de fois bato bapondi bakonti awa ya ba seni wana mais loko mona mboka esa ko évoluer te eloko mona mboka esa marché te omoni ba seni wana esa bilongo diabolique esa diabolique organisation mususu oyo ezosalama humainement parlant na mokili oyo ezali mayele ya satana bokabati mutu moko botie na likolo po akontaka bino nyonso toye akomi ndenge mutu moko azali mieux inspiré ke bato tu azali plus intelligent ke bato nyonso non ça c'est diabolique baseni wana esengeli ekufa ezalaka te pasteur Vincent ozalaka makamunu ezalaka compliqué na makamunu ozalaka compliqué pour na c'est compliqué tellement baba solo il faut baseni wana ekufa ezalaka te. Nous voulons que le Seigneur puisse diriger notre pays, que l'Éternel dirige le Congo. Aïe aïe aïe. Et ça m'a l'abattuté. Pour bateau batangi mingi wana, oh as spécialiste, oh asala ba diplôme, bango ba bomi mboko yo. Bateau ba bomi Congo eza bata poussute, et ça ba bonité, et ça bateau yo batangate. Et ça ne me fait pas pasteur pour toi, pas pasteur. Net biso ba pasteur, ba poste ni biso tozoa. Nous sommes ça sur la parlement, dans le ministère bokoti. Ba salani. Ya bi ke ba pasteur ba se ya kotanga wana. Oyo nkola boya. Ba ndo ba toyela ka biloko bongo. Ngane ko wela tekena zake sana ke no sala ministre. Parce que ba ki ko révoquer yo, au moni moko teke ya yemo ka za mise à justice. Oui. Bazo senga démissionner. C'est ça. Yemo ka za mise à justice. Bon, c'est un démissionné. Namona ministre, oh tu parles ma santé. Yé moko abeli akufi. Namona ministre, oh bazobenga za ministre soki ya défense. Yé moko mukere ko namoka potimba. Asangi défense. Tikana za la ministre encore. Tikana za ministre encore. Pour nga sengele ba senone kufa. Ezala ka susté. E kufa parce que nsabe ba kotamsa moka na biso na maile musu na extraction mususu. Ya ba tusute. Papa Vincent, est-ce que vote est biblique pour voter moto est biblique? Pour nangai, soki na yeba to babika ko lobaka. Obike nga depuis vote banda. Na saku te rena voter ka mbala moko. Ese pe parere. Et aux nationalistes c'est pour ese pe influence kuta moto. Pour voter mon continent yo. Ngana ke na biloko wana te. Oh voter kingandi, bongo ngai nana ko voter ngai. Pour postuler so postuler ba voter. Na ko tika pe ko postuler parce que ngai na sina postuler na lola. Endimanga pesa nga ministère. Na komo kanga ba ko kamba batu. Ozo kangai
lelo bato babengaka ngai na Canada na Afrique du Sud na nini baza bato toyebani boye na nzoto te mais babengaka ngai parce que ça problème tel tala ministère kitoko nza bapesaka yango wana nangele wala kaswa mukili te oh va voter mutu combien 5 ans après 5 ans longwa mais pas yankolo to votama éternellement c'est okufa tina kokufa na okufa pasteur ministre nzambe et tout ça bani mutu kolongola ngango azalité o moni ke ba confiner bisoti oui maintenant qu'on est comme ça nzambe c'est ça osomona mais so zaki directeur quelque part ba confiner société nangai ngape la kangami na komi chômeur osomona yango moni Yesu alobaki na Marie a choisi la bonne part. A choisi la bonne part parce que yetango moninga nazo lamba azo komitum sapo na Yesu. Allez à Yesu. Mais Marie a kenova na makolo ya Jésus Christ. Jésus alobine moninga na comme si Yesu abime ngaza komitum samanga moko ya vene kaka pamba Yesu ebisiye ndeko na yo Marie a choisir par oyo e ko boto la melayete. Osomona mais oyo zo sala équipe ko boto melayo oyo ko lia melobe o ko kena toilette mais ya pone loko yo e ko tikala seko na bo moinaye l'homme valable na conseiller batu ba mbulungani oyo sala mana na mukili oyo ba pona Jésus Christ oyo asekwa akokufa ka lisuste peli kaba ko pesa yo mutako boto na ngwa salite. Merci beaucoup papa Vincent Makela Meshak l'homme de Dieu mâchoire de Dieu papa Vincent ndega tozo ka papa à propos ya ambassadeur la bien pasteur général Soni Kafuta accepté qui Rosa Malonda azala en tête ya seni mais ba religion mususu bani monsieur boyi ba religion monsieur boyi yo moni ndenge nini na ndenge po babi ne nani oyo komo na woni bataisi biso na ne bandeli na tango ya malumal tout monde ba mambo salami mokitani ya malumal Daniel Mulunda moemulunda tout monde makambo salami tout monde susu ko nanga mais babi ko nani ko Rosa aza toujours descendant na bango ya descendance na bango to maramu to monaki depuis 2006 so ba voter so ba tirer le rosa to mona ka yango batu o bayele babo yango mais bino basala nzambe munira bino musala nzambe ambassadeur na bino pasteur accepter le bloc wana c'est que to éviter tout d'abord so to landeli ba voter ngo sala makalon valable yo so mona peuple a voter mutu na bimi si ba to so peuple a voter ba tsaka bango te to mona to so mona o so mona yo na moté mo bi mutu voter même à l'élection tu koleka. Mais muto votaki abima te na voter président Faïl a voter ah yo moko ministre secret na yo a voter président Faïl na sina moni ba proclamer mutu batu na cité bazo piquer ba crise nga na mona yango ba proclamer mutu na rasta msu Joshua pour piquer pe crise na mona après élection na mboka batu su après élection ça la vote oui et ça a fait et ça la fait mais batu zo piquer crise nga moi c'est nga piquer crise mama kibe oui, abomba ki ngota lobi ke tango ba programmer mutu chéri. Na moni motema nange pasuki. Na yoki ma abelaka parce que muto ya vota ki wana. Yetende abimaki. Basi basala ka ba programme na bango kuna na seni na bango. Batika biso tranquille. Batika biso tranquille na lobby. Batika biso tranquille. Nyo so ba koto on voter président Seni. Attends to voter. Président to voter au matin, yabi yango na biki na mboko il faut voter ça la kasute. Si on est dans nos dirigeants biso ce que président est banane. Kolo mukile za nzambe. Kolo mukile za nzambe na mboko to bondela ka makasi. Yango na bokangi l'église. Soki to bondeli makasi, tala bien aimé na so ka masolo. Nzamba zo changer ba donner à Congo. Ba to musuba ko kima mboko yo mbangu. To kola na boko mbangu penza. Na ba bibe na mboko to kola na mboko bazo kima. Notre monde événement où tu les gars la semaine passée ouais. Batumbi bandako ba kondia kotungisa ka bato Seni bota président Seni bosaka nde bosala ka botika peuple ni élection za tete to pesi papa Mobutu c'est raison à sala 32 za élection za la na ngote to pesi raison to repesi raison te parce que par exemple tabakima kuria asiki mtamisala mabe élection za la raté to za la naï tu vois omoni kutule papa to écoute moi bien on a pesi raison te mais parce que c'est dictateur soki azeko yoka o basanza bazeko lobana ye ndele temps Mobutu azana pouvoir ti lelo to zoka vision moko le poko wana ba memelaka pe yango azo pesa discours mais fait sena sima eza ya ko katana boy prophétie wana ba memeli pe message
mais lokola bato bazaka bamvute soka komi na bokonzi amoni ka komi nzambe oyo kaza mtu un jour akokufa suka ne kozala ozoka tozalaki aba rais mingi rais amoni baslogan esili esili sika komi nini Fati béton mais bosele ke bire mpe ezalaka ozomona mingi efezala Jésus Christ toyembaka babobutu awa ja lelo tubanjelanga ye topesaki soki 5 ans na mobutu tobakisi 10 ans na mobutu pona kosukisa santa tomotombele akokesa ntango nga nazalaki ntango nabongoli motema te peba mobutu nabongoli mpe motema ntango mobutu aza na bokonzi mponga nabongoli motema na ba 2 3 4 comme ça wana mobutu aza nanu mwa pena mobutu mvuma nzambe abenga nakomi kobondela yango na kosenga bakonza mboka bazalaka na bavrai baconseil basali ya nzambe ya solo bato bino bozoka basali nzambe bayebana o banini basali boye bango nde bazoboma basali ya nzambe ya solo bayebana te bakiyoloba bano verité bazali me bino bolingaka bango te ozomona yo na bike fo baseni wana ekufa tobondela mingi nzambe ye moko ayebi bokonzi nini oyo akobimisa Congo na libulu eza na yango mais basolo bake faci paza ndeko na so katela nkolo alors total nanu ndenge nini nzambe akoleka na kosala ndenge kotelemela ye te parce que faci awuti mpe na église de réveil azali moko ba membre ya église ya pasteur Roladalu on a pese mbota maki nikolo oyo apesaki mo toli moko songolo il faut ayoka basali ya nzamba solo oyo bakomema bunzambe katine ya solo tout ça banini mais na CCP tozoka pe ke ye pala ndi pe bazela ya ndekone akala oui tozoka ngo déjà comme na balojo banini mais soka za bongo nzamba limbisa vraiment azokisala nzela soka za bongo te po ba les ondi pe zalaka c'est ça ba les ondi pe zalaka mais attention soka bandi ko katia beko na mboka na biso c'est déjà yeba ke mo likambo esali il faut que ça la très attention tozoluka ba konzi oyo nzamba poni ba tamsa Congo na elonga po to nyoko mi pe mingi lo valable to souffrir mingi papa Vincent vraiment vous avez vraiment chaud vous avez peu clair dans la question na biso tout ba réponse nous avez vraiment clair merci beaucoup papa Vincent to kobi presque na suka ya émission na biso to lingaka to ya pa na parce que à propos ya prophète Denis c'est sunga ba tuté ça que yonde mutu oboni saramité malengo na nzambe ya to yaki pa na yo ye mutalia mbongo kokufa te ye bango batu balia mbongo ba kokufa te ba komona nzambe na ba comportement ndenge wana oseli ba bêtise belé oti batu na kao oti batu na makabebe ya mabele ya mabe lelo zo ko ndiko malokola mosantu non to kondi bango te il fallait lo ba makambo oyo tango bazalaki na lukuna aye alobi makambo wana mais na tango oyo tondi bango sute parce que comme tango solution yes on repère sa solution. Merci beaucoup papa Vincent tomi presque na suka mot de la fin pour na émission oyo teke papa Vincent teke moto na nzambe nationaliste mot de la fin na yo ezalini ba question tout linge pesinga mo kanda muke kanda centre mot de la fin vraiment ezalité maisnosanga na ba konzamboka ndenge bazo confiner bazo déconfiner bagombe banini ba msusu mais pourquoi ba ça monter pour l'église c'est celle bangoni nazo comprendre bango te OK ba c'est bien sous des semaines oyo communiquer msusu ba c'est sous des semaines oyo communiquer msusu na comprendre bango te oh na bamboka msukutu eloko liso bakiko déconfiner et ça l'église pour tous ata ya ko prier est-ce que bango ba éviter attaque tout ça là dans le confinement mais ba sacrifice au sel pour na ko prier même na banda ko na biso mutu msako matele tumbelo ba ni ko prier to komi ko ka ba guérison ya coronavirus ko mi ko ka 500 personnes guéries oui 300 personnes guéries du coup mais na mboka moko tiko sala matin so que ça makamba solo na mboka na biso de ba déconfiner l'église parce que biso to sala makamba ebele ya kitoko na nkuko bango ba yebité église ezo mangolu ya nzambe na mokili ezo mema kimia église nzambe ezo teya bato babongo na bitema mabondela basala nzambe ezo bikisa bato ya maladi mais pourquoi bazo sangisa biso na bato mosusu
ba déconfiner église na sengi na fati béton atanga ninga komba béton wana te likolo opesa ba konzambo na so ba kombo okumisaka bango yango ne pengusaka bango a déconfiner l'église l'église zonga na misala na yango basa talo kona bamboka mususu soki bozaki 1000 bosanga na kata 500 non 100 bokabola bakilti so bozaki 10 000 boveni kosanga na ta so combien wana mais to respecter ba règle ya nini ekosala malamu mais so bozotaka tokoki 2 semaines nakomi komona yo komi suspect oyo ekomi lokola avènement antichrist ekomi so eza susu confinement te ekomi sikoyo lokola persécution contre l'église il faut passer l'attention na yango voilà mode nanga moya nanga ya suka nanga kolobesaki yango moi quelques salutations et pas bana nzambe salutation na bato so balandi biso pona luna za bakoma kotanga te salutation na bato balandi biso bozalaka mayele mokile komi mabe mingi eza ko beba bino bato boza ko nasela mokili oyo bozala mayele bondimela Yesu bana nzambe ko pengwa te pona confinement ozongela kindumbo ozongela masanga ozongela mabe tikala na bunzambe nzambe akofuta yo parce que nzambe afutaka merci mingi merci beaucoup on est avec papa Vincent Makela les représentants légaux à l'église fallait délibérer car hier vous avez naïe machar de Dieu comment la pesibino surtout merci au bolozo qui t'a la bino ya Rolanda Ciel Vert TV l'émission de monsieur Muzino to kota na profondeur ya makamozo le kana bonzambe ezo le kana église ezo le kana na famille ma webele kaka to kota na Muzino vraiment merci parce que vous avez besoin de temps na bino pour na kolanda Ciel Vert TV nzambe na nzamba lola azo toujours le komo na bosa inte na sima ya bini les José Liwanda et les moutons ben d'avis sur l'image vous avez na grâce ya misapinaye vraiment la PC merci sans oublier Faye Makela partout baza belé na PC ba wono surtout mbote mère bijou maman prophétesse na PC merci à la émission en live wa ba koko na nga ya famille bandeko na nga surtout na PC ba merci merci bazali nzambe na lola Ada toujours quand na bino sans oublier la reine mère maman mokonzi na PC mote mère ben le makbe mutema papa Vincent Makela na PC mote bandeko surtout vraiment la combi presque na suka ya émission na ngai nzambe vraiment ya lola apambola bino boza toujours branché côté quand na Ciel Vert TV to kabwe na bino kana moi salutation au la papa Vincent Makela Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata ese moi milikola balinga mina ye Ciel